oyo eza mapapa oyo bayaki nango donc bayaki baza pe na machette na bango bayaki nango yango oyo donc bapanzi ndako mobimba vitre nyonso bapanzi ane bakoti na kati ya salon basakaje salon nyonso ozomona basakaje salon nyonso eza sakaje nyonso makila oyo bozomona na se oyo basakaje oyo nyonso eza makila nyonso basakaje biloko nyonso na kati ya ndako nyonso eza sakaje oyo entrée ya porte ya kokota na couloir nyonso basakaje. Prenez comme ça. Ok. Prenez comme ça comme ok porte nyonso babuki donc awa toza ko vivre insécurité totale donc makila au chambre nyonso saccagé au nyonso makila bozomona au couloir et kokota na chambre au nyonso makila mire nyonso makila na makila donc ils étaient bien armés jusqu'aux dents donc bozomona chambre nyonso eza saccagé au chambre ba parents nyonso saccagé bayaki na mission bien déterminée bayaki alors ba situation ya boye tokoki kotikala indifféremment te il fallait vraiment bakonzi bamona pour niveau insécurité komi na mbudi awa en tout cas comme la degré niveau moko intolérable libanga bayaki nango babwaki bavantageur nyonso saccagé. En tout cas, toujours senga mokonzi ya mboka. En tout cas, décision moko ezwama si possible. Donc c'est un peu ça. Donc nyonso bayaki vraiment la mission baboma procureur. Donc c'est ça. Maman Bonimbisi, est-ce que vous expliquer biso ndenge situation ekomela biso na moto? Biso tolali. Tolali comme ndenge tolala d'habitude. Tozana 9 moko aza mosala nzambe. Na ba minuit alamuki azo prier na salon. Azo prier. Ayoki mouvement na portail. Ayoki babambisi zelo na portail. Amoni yango clair te. Alba msusu ba sauter mir. Mwana alalaka na guérite. Babeti babandi ko ligote. Nde azongi. Aye na chambre. Papa. Bakuluna bakote libiso. La première des choses, on a bengi petit frère wa major, na lobby benga basoda bakote libiso. Ya solo akimi bake la police. Ko benga bapanzani bamsu bake ko luka basoda ya GR baza na terminus, bamsu na la police po ba longwa wana za tout un problème. Nde bakepa ya basoda ya GR batali ba fo bazwa ordre pa mokonzi na bango. Mais moko aye ko mona moyen ka telemi kaka. Atelemi awa bakoti bazokisi mwana na mutu bazokisi awa bazaki na ba machette bazaki plus de 10 na ndako bazaki na ba machette bazokisi mwana papa za malade bakoti tokoti tina salle de bain baye babuki ba porte biloko nyonso tina kati ya salle de bain. Okay. Bangi ba menacer papa ngana lotika papa za malade la ko luka ko sécuriser papa ngana mwana nde tozoki babambi biso ba machette. Merci. Baye ko bimana mwana bakomi na mwana awa libanda. Babimina mwana tozaki na pasteur wa bande ko prier. Yenda bandaki na bango moi résistance. Sikwa akoti na chambre ale garde-robe ke ekoelie. Yesko na sa garde-robe so pe na chambre kuna yepe moya bimeza te garde-robe kilo. Nde baye na mwana ngana bibo boma mwana ngate bobo manga botika mwana ngai. Nde baye ko zwa bazongi na mwana kati bayibi biso mbongo nyonso toyina ngo épargne nyonso $6,000 na basoki ko nyonso ekini. Merci beaucoup. Baji nyonso. Merci. Nde siko le temps GR ya na ba policier bango bapanzana ki partout. Babeti masasi nde babine bakimi mais tellement que molili bazaki pe basoda mingi te
nde yango wana baresi koéchappe. Merci beaucoup. Moi naza na hôpital batongi banini. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure où on soit vidéo à Roger les combattants. Naye koloba eloko moko namoni batindi vidéo oyo na tali selon nganaza mutu oyo nasalaka ba investigation nazalaki mwana soda donc voilà tout ça veut la formation quoi, formation militaire pour tout ça là natali vidéo ndenge bakotelaki soi-disant ndenge bakotelaki procureur ya cour constitutionnelle, un procureur ya cour constitutionnelle normalement aza mutu moko il faut azala na ba garde, apparemment faut azala mona 3 policiers 4 policiers o bazo sécuriser o bazo kengiri pa na ye. Comment expliquer bakende kokotela yo bakoteli yo babomi yo te parce que soki bayaki na ba mauvaise intention et que bayaki mission pour baboma yo banga baboma yo namoni ndenge mwasi na yo azo déclarer est-ce que boza sir na makambo obino bozo loba nga nayebi te ya nayebi te parce que ozali procureur ya cour constitutionnelle. C'est pas gâteau, hein. Ils ont gâteau, hein. Ils ont joué, hein. Ils ont mutu mundele na kati ya mboka wana. Osko, donc qui est nous salangana dogi. Ils ont na ba policier parce que normalement ils ont le droit ya okende ya bozo ba policier o peut bali ke bazo sécuriser et pas na yo. Pour procurer la cour constitutionnelle, azalaka surveiller inspecteur général de la finance Gilles Lingeti a surveillé président Asseni a surveillé Makasi premier ministre a surveillé même quand on a un député Koutou bazakana ba policier ba député siko un procureur de la cour constitutionnelle de la République. Dans la ebeloko yo il est quitté vidéo oh la moni je reste optimiste là tu point d'interrogation na l'état et ça là-bas investigation et ça la pena nini nango pena nous saluons notre héros national balandela pena makambona pena balandela pena bien parce que côté de la palais pasi biloko pour modèle au pasi biloko c'est comme si on dirait eloko moko batu bayokanaki quoi on dirait eloko moko batu bayokanaki on dirait théâtre bon excusez moi on dirait théâtre pour un procureur de la cour constitutionnelle de la République et pas na yo bon la guérite na yo là et ça la moutou et qui soldat parce que la guérite na yo normalement il faut être à la militaire ou soit et ça là ou au salut buzz on comprend kala botika okosa biso bolo la vérité on comprend parce que un procureur de la République normalement il faut épargner les militaires il faut bazala un procureur de la République il y a cour constitutionnelle épargner au cause de la gambara bongo mais c'est que parce que bomba déjà badaka na ba situation autre dans nango oh bozaki betan président bozo prononcer ba bloc ya président. Oh non. Je reste optimiste.